Bola Mokabayindo ezalaka émission ya bana bilaka ya bana mfumuki mbangu ya ntungunwa. Donc cette émission est là pour vous montrer le valeur de mfumuki mbangu ya ntungunwa. Non, on ne dit pas mfumuki mbangu mais mfumuki mbangu. C'est pour cela vous remarquez ici je suis avec la photo de maman qui pas vite. Donc avec Koko Mubanga Kapiamba de Tosali toujours quand on lubaka émission Bola Mokabayindo ezalaka bongo pour nous valoriser. Disons qu'on valoriser la valeur ya Mutumwindo. Est-ce que Mutumwindo a eu la valeur? Moi je ne pense qu'à y éviter. Mais à travers cette émission, pour comprendre, déjà, et pour comprendre, on a balabala, tout ça, on a libanda, Bola Mokabayindo venait à balabana kokumbanga kapiamba. Napoléon Lumumba, il y a Patrice Emery Lumumba, mais l'autre Kamusingaï, Kokomu Bankapiamba, Alati Polo Bakomi, Patrice Emery Lumumba. Baomo ba kombataka ba preno ba kombo mindele ba pesa biso koko boni matondo mingi ndeko na ngai papa tantu na ndenge boyambi biso suna émission na bino esalimo mikolo katozana kati etumba ya kobundila kaka bayindo ndenge ezalaka momo mesano nde wana toyi kopesa oyebisa na bandeko oyo bazana na pongi ona no balamuki te baza koyeba te ndenge nini mboka ezali kokendele ba professeur Fumuki Mbangu atika lolenge nini yango sengele se matérialiser parce que professeur spirituel et sengele se matérialiser pe na tango nini bando na so bazana na pongi yango toye ko lamusa bango makanisi pour te faire comprendre bango ba prophétie politique ya Fumuki Mbangu ndenge yango atika ndi yango na lelo to lati photo ya lamba ya Mbuta Lumumba ndeko ngo yango boza bwa kase pona kanda ya kolakisa bato ba bomaye ki ba Lumumba bakomi ebele biso yetu ye pona kopanda sango na ye oya bundelaki ebongo yoko komo lati komba komi Patrice Emery Lumumba po ani bocha kaka Mbuta Lumumba kende bosala liboso Mbuta Lumumba eza code ya biso bayindo kasi Patrice Emery Lumumba ezali oyo mundele ya yebi ke yeni mundele mtakoma Mbuta Lumumba ozomona Patrice Emery Lumumba ezali kombo oyo ya utilizaka tango oyo twaki na kibo umbu ya ba impérialiste ozomona yango fona na lati Patrice Emery Lumumba nazolo basko ba idée Mbuta Lumumba tikaka na kombo oyo wana obango babomela kai Bolandi Koko Mubanga Kapiamba Ninga Lobi, Bib toujours valorisé, Patrice Emery Lumumba, vous comprenez, tu as un balabala, donc Congolais, trois passés à Osagana tellement que tu as donc il y a un problème à Congo de bon comprendre, Koko Mubanga Kapiamba, à Lobi, va valer Patrice Emery Lumumba dans Lumumba, Ninga Zawana, Babi, Akufa, mais Bana, Mili Mozo continue toujours Kokola. Les autres toujours le Bilabon Mambotali, les rôles, il y a église, musulmane na kati ya Congo. Est-ce que ezali ezomema développement est-ce que c'est important pour la culture na biso nde yango tokosola lelo koko mbanga piamba église musulmane est-ce que c'est vraiment important to eza na facilité kota na kati ya culture na biso congolaise to africaine? Jamais. Religion islam ezali religion moko diabolique na ndenge ni sorcellerique pona nini eza religion ya arabe. Jamais religion n'est que le kabolamu na biso africain jamais parce que bango na nous barabe ba participer à la traite négrière bazo ka biso ba noir ba teka ka biso ba mindele poto no sala bilanga koko na États-Unis ozomona ba changer au combo ba peso combo Abdul Majid ba peso combo Jibril ba peso combo Abraham enani Idi Isa mais bango bazo ba combo na biso ba mutombo te ba kalongiti déjà mon arabe ni ba benga kalongi arabe mo ba benga mutombo non de ça ba religion o ya bango et en plus bango ba violer loi islamique. Parce que batangi na surati ya surati 47 kuna na surati na bazoloba ba peshi wana bazobisa prophète Muhammad ba peshi yo Coran kaka pona ba arabe pe aux alentours ya Arabie Saoudite donc Coran ndenge za wana zaka pona ba arabe pe bato baza aux alentours ya Arabie Saoudite à part bango bato musu ba kotanga Coran ti ezaka pona bango ba arabe na ba pakistanais ba afghanistan bato Moyen-Orient wana tout ezaka religion na bango po bango bazanga religion osomona Jésus-Christ azana na famille Isaac pe ye Mahomet azana famille Ismaël lokola Abraham abotaki na basi mibale abotaki na mwasi ya mundele Sarah abotaki na mwasi ya Mutumwindo Agar nde baboti Ismaël na Isaac ozomona siko Mahomet abimi na rang ya Ismaël Jésus abimi na rang ya Isaac ozomona yango de religion wana eye pona bango bata Moyen-Orient kuna na ba Occident ya pona biso ba noir te donc Mutumwindo azana kata musulman azana kata religion islam aniatama na ba arabe aza esclave spirituel na bango de yango moni biso Afrique to avancer te parce que to côté si ba religion nyonso ya mokili mbatuni to ndimi en Afrique to bouddhisme eza biso te eza ba chinois na ba japonais na ba vietnamien
tozwi islam eza ya barabe bakoni yango bazali tozwi christianisme eza ya bamindele tozwi hindoïsme eza ya baindien siko wapi religion na biso moko banoir propre religion na biso eza wapi yango tie biso na pasi oyo bainspiration ezoya te parce que toza na code te oyo eza koinspire biso na babesoin oyo ya biso tomi kodépendre na bato oyo todépendre na nzambe biso tomo dépendre na bato toza baproblème na kati ya politique awa mboka na biso na trouble mpo politique na biso emarché il faut baimpérialiste bayotia biso maboko il faut communauté internationale il faut boye bo biso moko sikoyo communauté congolaise ekofanda te ese gérer na mamu nango futi kono bengaka bapa toko bamindele bazala na problème na bango ya politique na bango babengaka banani boyo aider bango ese baba qu'il faut communauté africaine et aider biso non mais pourquoi biso doit toujours limiter boye il faut to mona que non sans mundele le ko l'Afrique ozana bo moité sans chinois Afrique ozana bo moité et le ko esa biso bongo zanini spiritualité ezati manque ya religion manque ya confiance ya kibobiso ezati vous comprenez to komi ko vivre to komi ko dépendre na batu oyo analyse au sali ezongi singa toujours to sala ka débat wana pour na tata na molimo fumunkusu hein a soutenir ka président de la République ouais mais il est mon président de la République un musulman ti pour la République à musulman moko aza musulman ti pour la République à musulman ko yotango lo bakeno ba bouddhisme ye d'ailleurs normalement ko to lo belaka ba religion nyoso to ebomi Afrique lelo autangi bouddhisme autangi islam mais qu'est-ce qui a fait que lelo islam est joué place mais bino soit des abatabokoko excusez-moi soit des abatabokoko ti lelo bo so ka positionnement te ba consulter ka binoté mais c'est un problème on consulte que l'église catholique et d'autres églises bon ezanine eza omoni bokoko lokola mundela eko mo bokoko na biso alingaki yango eza na valeur te pour ceux qui to utiliser bokoko ye mundela ko manipuler biso te ako détruire biso te yango ayinisa ka biso bokoko abebisa bokoko na biso akoti biso makamu na ye pour tout ce que esclave éternel ya ye mundele bakoko bazalaka wa bisiri wana bakoko bazalaka na puissance na bango eza nini eza ba conversion spirituelle biso batu mwindu ndeto banda ko coloniser mundele mutalibo tamuso baye bakate biso bato coloniser mundele mutalibo so ya biso parce que oui ba pharaon to ba vivre en Égypte tous les pharaons ba noirs ba pharaons ba noirs cheveux crépus siko bana Israël o baza symbole ya occident tant bayaka na bayaka bo mu na Égypte bazaka maltraité pe humilié bazaka ba mindele ozomona parce que bazali Europe eza Israël Israël n'est pas ba européen 10 tribus ya Europe et 10 tribus ya Israël qui na otonga Europe tant on a Nabucodonosor de achaka bango esclavagisme ozomona ba se migraka ba panzanaka 10 tribus qui na otonga Europe le soir aussi ba Ribin ba Nephtali ba Simeon ba Benjamin ba ngolo suni bazawana ba na otonga Europe mais Juda ndatikala na Israël parce que le royaume ya Juda ka na deux parties royaume ya Israël royaume Israël du nord et Israël du sud Samarie na Jérusalem ozomona siko tango o Yesu Christ aye le la guerre ezaki na demboka wana na Islam na Jérusalem na Samarie de Yesu Christ abaki nini je n'ai été envoyé pour sauver les brebis perdues de la maison de l'Israël. Le roi d'Israël est ko panzana yaki ko kabwana bazaki suna bolingote bazaki suna bonzambete de Jésus Christ ayaki po a rassembler bango zo sabona unité bon ayeko rassembler brebis israélites ba brebis israël siko fumukimbangu siko fumukimbangu tango aye le roi yo kana pesa onde kona ngai parce que dans conférence de Berlin en 1985 bakaboli babele ya Congo mabele Afrique kabwaniti Afrique sengi mabele komi ko dépendre na bamindele na monde spirituel na biso père créateur wa sala biso ba noir abiso katiki ba noir boy na ndenge mabele ko déjà partagé race africaine ko disait sous na mokili et ko risquer ici là elimwa nde batindaki unitariste ange superviseur ya race noire esingaka bota mako mamutu nde fumuke mbangu ayiko bota ma po asongisa biso na bomoko oyo ekabonaki nde fumuke mbangu ayiko bota ma le 9 mars 1889 uzomona fumuke mbangu ayiki pona nini tangu déjà Afrique kabwani bakaboli yango batie balwa na bango baya ça la charte d'impérialisme bakaboli Afrique na 1885 charte d'impérialisme basango na 1889 vous comprenez ce qu'on a na tuna mutuna mabo mfumo kimbangu aza
Un religieux ou un révolutionnaire? Fumukimbangu azali religieux, politico, scientifico, nyonso. Pour la nini? Parce que Nzambe azali ko incarner trois pouvoirs. Nzambe azali omniscient qui parle de la science. Nzambe azali omniprésent qui parle de la nature. Puis Nzambe azali omnipotent qui parle de l'intelligence. Donc quand on parle de omniscient, c'est la sagesse. Omnipotent, c'est l'intelligence. Et omniprésent, c'est les actions. Il y a trois caractères en Zambie. Le roi doit un monde de l'âme, monde de l'esprit et monde physique. Le monde spirituel, monde religieux, monde de l'esprit. Monde physique, c'est le monde politique, monde humain. Nous sommes pas politiciens. Pour nous, nous avons un gouvernement, nous avons une armée. Nous avons agir à rappeler Moukila au Kambango. Agir en politique. Il y a une loi alternative à la rappel de rotation et de translation. Vous savez, donc nous sommes des politiciens. Tant que chef spirituel Ayaka pour la que ça bat na bonzambe na bango ndenga yango ezali laki. Tant que Yesu Ayaki, bana ba mari Yesu, ya ba religieux ba politique, ba politicien. Pense puis là c'est religieux, c'est politicien. Tant que Mahoma Ayaki. Tant que Mahoma Ayaki, bana balanda Mahoma Ayaki ba politicien. Parce que politique sur bo simbi yango, le but va voter na politique. Religieux ezali monde ya ba inspiration. Mais ce que politique c'est le monde la réalité monde de besoin vivre sur lipe mati à terme de sambelaka et choquer opéra pour lipe mati il faut pas bunda pour lipe kita ça mona donc politique n'est pas gérer bat sur politique ça mabe religion peut ça mabe donc politique na religion tambolaka nyo so mbali nzela moko Église catholique et bimise batou pour le développement de la population il y a peuple islam peut appuyer mais papa Nkusu alobagate lokote et ce qu'on combattre religion oyo et le développement na katambuka Congo. Église catholique et le développement en Afrique et puis à Congo des églises diaboliques, églises moro sataniques pour y a on est maintenir biso na passion. Église catholique n'était qu'à noir. Église catholique n'était pas biso esclavagisme. Islam c'est la même islam est participant à la traite négrière. Bon on va commissionner. Ba ça va noir ba teka en Europe. Donc tous les deux religions et retirera jamais au Bongo Afrique. Et ça va religion moko ba démon. Donc, biso autre religion rebonsa faut que ça religion est biso moko religion africaine. Na metu na question mo bobo ba musulman ba catholique ba telemaka. Boke so tambola ba telemba lobeli mukonza mboka. Mais bino papa Nkusu flatter. Pembe na mukonza mboka. Soit disant Charles d'impérialisme yango yo, hein? Et ça a mis le 25 août 1888. Hein? Ngate mna komi Charles d'impérialisme. Et le roi est Afrique na misère. Et ça n'a pas démontré, ça n'a pas ndokité. Et ça va blanc oh bah c'est la charte. Bah là oh et kanga biso na passe tina libéla jusqu'à ce que tu comprennes makam ote tout monde ndongo na entre biso peut tout le monde la solution ti. Charles d'impérialisme le ah toi la section du régime politique. Yango yo moto tanga. Section B du régime politique. Yango Charles d'impérialisme. Ndio nanga ko filmango po bandi ko muso ba mo. Sikoyo pona. Totanga sikoyo yo kana totanga. Ba président sur africain ba koufara na charte na article oyo. Balobi section 2 du régime politique. Article numéro 6 et 7. Balobi article numéro 6 balobi ni. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Donc on va rendre ma gouvernement moroté au bango ba accepter. Gouvernement nous est salama sans accord na bango ça gouvernement dictatorial et ça illégal bon ba ndima ngote gouvernement ya président Kabila et salima pa ba blanche kondenge ni papa Nkusu ça yoka nani yoka mbongo ya Kabila ndeko nanga yoka to fait comprendre bande kasinga pe na watu maka mutu na travers eloko tangi balobi siko na article numéro 7 balobi nini tout gouvernement qui s'oppose à la moindre résistance à nos injonctions perd par les faits même sa légalité. Tout gouvernement qui s'oppose à la moindre résistance à nos injonctions perd par les faits même sa légalité. Il y a un place pour président sur la Koufa. Article numéro 7 n'est Bomi Kadhafi. Kadhafi s'est imposé dans l'injonction, mais il n'est pas Bomi. Mais article numéro 7 Bomi Moussa Kabila. Pourquoi il rattrape pas Moussa Kabila. Il y a un tout sur le land. On a article numéro 7. Oui, place Babike, nous c'est-à-dire Moutou a tout cité dans ma cabane injonction, bon bah pesa. À Kokufa, na bandenge ba mo ba buleli. Est-ce que oyebi pourquoi ba lobi bongo parce qu'il sait que en commençant d'abord
accord connivence et ça entre un et le blanc. Parce qu'en 2001 de Kabila a eu pouvoir. Louis Michel, je pense qu'il est bien apprécié. Presque tous nos présidents africains auront pouvoir pas occidentaux. Parce que les longs de Kabila, comme vous s'opposez à les Européens comme les Chinois. Aujourd'hui, vous combattez le bouddhisme. De Kabila, ça soutient pas les Chinois. Aujourd'hui, vous combattez les Européens qui sont BBC Congo, BBC Afrique. Baza, de Kabila, batien de Kabila. Ce qu'on a tout n'a pas encore sous tata na ya molimo. Yes, quoi soutenir de Kabila. Ce qu'on a soutenu à l'Obarane. Pour alubagane pena nini pour na impérialisme oyo ndenge eza charte d'impérialisme oyo tozaka maele hein tozu indépendance indépendance on a triqué quand les jours tozo rango vous comprenez tozu indépendance les 30 juin 1960 après 11 jours guerre ebandi bazu lumbu bakangi indépendance on va piango te sina lelo o 58 ans indépendance au biso tozo soit disant indépendance to ça lango le côté vous comprenez. Donc Belgique a continué toujours à maltraiter Bisso comme était en esclavagisme. Mais toi, indépendant. Congo est en souveraineté. Congo est toujours quand on blanc. Il y a un moment où président Kabila est en pour rebondir, pour nous la Bisso maboko mindele. Vous avez vu, droite. Tout ça état souverain, tout ça indépendant, tout ça état congolais, tout ça droit comme ça. Si je comprends bien, je comprends bien le concept, tu as état souverain, c'est-à-dire souveraineté. Nous devons d'abord commencer à négocier, on a préparé après tout le négocier. État souverain. Tu négocier pas ça, tu négocier dans les 13 1960. Baboy repose la souveraineté na biso. Ba violer loi en souveraineté. Mais ba signature ezali. Mboto Lumumba signaka na Gaston Yaskens ba signaka. Premier ministre de la Belgique a signé accord d'indépendance na biso. Premier ministre na biso peut a signé accord d'indépendance na biso. Mais comment va bomi Lumumba? Vous savez c'est là ce qu'on dégabe Belgique bagay ça la telle statut ba sele na États-Unis na Belgique kuna. Est-ce que Lumumba za bongo? Hein? Ba sculpteur ni ba sculpteur ma casse ba en Europe. Telle statut de liberté, ça moi la France. Tandis ça depuis 1986 ba ça statut na ti les arabes. Mais tu as ce que le Lumumba. Et ça, vous finissez kaka. Ah donc, c'est pas les Français qui va belge. Même les Français, même les Belges, vous avez tout le monde en Afrique. Parce que il y a un ça. Pour ça, quand ça vous a un meeting le 4 juillet 1959. Mais je vais belé na mboka oyo, monini distraction ya trop na Congo. Les seuls mboka ça l'église belé et ça Congo. L'église est belée, ba bar est belé, ba boîte de nuit est belée. Donc distraction ya ko sakana te, ne mo konzambo ka loba ki lobby. Ba de ba kipenda bango ba boîte de nuit ba ke mela bango masanga. Ba zona maela mambo ke le kandeni. Uzomona, ba zo inisa bino makamna bino, ko ndi makamna ba lobe mo konzambo ka bandile ka mambo bandana loba. Mais esa nini? Charte d'impérialisme aussi longtemps troye ba yango te tro daye to tira ko avancer te. Boko kanga bandoki, mbo tira ko avancer te. Kabila mokonza mboka. Franchement, obike luko compliqué nga fo Joseph Kabila mokonza mboka. Obike ngala di discours ngala ngana landa ka discours nae. Aïe Lobakeno, Congo Yamfumo Kimbango. Oui. Je me suis maintenant posé la question, Alobi Congo Yamfumo Kimbango, comme étant révolutionnaire, combattant politique, ou comme étant religieux ou prophète d'Afrique. J'hésite à moi, Yaka, mais je ne suis pas politicien. Parce que sans politique, on va avancer. Après avoir prié, on doit manger. Tu as un sambelio qui est relié à Foufou. Foufou, c'est physique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des donc nanzambe na physique toi nyoso eta mala ndenge moko sopi mo zo nzambe aza apolitique to tira ko avancer te nzambe ta politicien nzambe aza na gouvernement aza na ba ange na armée o ebatela kae nzambe ta politicien donc soki bino moko muto muso na nzambe ko za ma politique te non to na tous les makambu to sambela tous les deux politique c'est ngele bana na religion catholique c'est religion ba démon et aussi la faire avancer bisoté. Religion islam, c'est religion démon, tu l'as fait avancer bisoté. Il faut que religion na africain. Religion africain et la politique africaine pour toi avancer. Président Kabila jo bunda pour la nini. Ba idée na biso ya toujours na boko ba mindele. Osamona. Nyo so biso to sala fo mundela télé melango. Nyo so biso to sala fo mundela télé melango. So to sala trop avancer ndengeni. Papa nkusu to bato papa nkusu. Boza pa lo ba José Bankila, ba Jali Sembusa. Ndengeni. Bato ya soupe, ba ventrologue. Toujours la makam oh papa. Congo, Mobutu a dit, comprenez mon émotion. Mobutu a dit, après moi, c'est le délige.
Mais et c'est Kabila ça n'est pas quoi. Ils ont continué quand il le Kabila botami le 4 juin 1971. Hein? Congo bana ko depuis kala. Mobutu ça une zérénisation. Abotoli économie na boko ba mindele, a tchongo na boko ba na mboka. Pourquoi ça est bon? De ce qu'on a eu 4e président Joseph Kabila. Mais quand tu posé Zayet. Oh, Bosco, quand tu posé on a comprendre binoté. Alors ça bon. Yoka, n'a fait comprendre. Hérité papa. N'a fait comprendre bino. A hérité papa na ye. Et ça combien de bilongi? A hérité papa na. Donc c'est là. Kabila za 4e président, et ça combien de bilongi? Et ça combien de bilongi? C'est notre nos question mon papa. Tu dois évoluer dans nous bandeko. Bandeko ça faut pas comprendre. C'est notre nos question. Tu veux parler dans médias, bandeko ne faut pas comprendre. Yo mon a gérer mission. Notre nos question. Parce que on a pris exemple wana est-ce que parce que Fumokimba ngolobaki roi divan koya. Oui oui. Mokolo bimikoya ba ko benge président. Est-ce que ba ko benga président liboso après comme roi divin? Kabila quoi ça na roi divin bien président. Kabila za roi divin ti. Kabila za président. C'est que roi divin koya. Yoka roi divin koya. Mais Kabila 4e président. Parce que 4e président. A hérité papa na. C'est président za roi. Président za roi ti. Mais roi va voter ka été. Roi za mutu a sali conquête yoka nanu. Fumokimba ngolobaki mutu akoya kwa. Est-ce que vous comprenez ma aussi ça délige plutôt non surtout ya mboka oyo. C'est les rois divins. Akoya ba ko benga na roi divin. Quand on parle du roi divin ngolo banini. Roi divin quand on parle du roi divin c'est la divinité. C'est la spiritualité. Un roi qui est instruit, qui est intronisé dans le monde spirituel. Mais on va commencer. C'est ça qu'on appelle divin, la divinité. Mais Kabila, c'est pas un roi divin, c'est un président de la République. Ah, mais ça hérité pas. Après, mais à ça, président de la République, il faut qui est. Tu as combien de présidents au Congo? Tu as 4 présidents. Président Kasavubu, président Mobutu, président Mouzé Kabila, président Kabangi. Si vous avez les 4 bilongi, vous avez les Wana, vous avez les Longo Kabila, et Longo Oana Moussous. Non, vous avez résolu le Rabanamike. À la 4e président. Vous avez le baguette, à la président ou hérité. Non, à la 4e président, parce que la figure est différente. Et le Mouzé Kabila est différent et le Kabila autre, ça n'est autre. Vous savez, après Kabila, Oyo, n'est roi d'hiver au Rwanda. Pour ça, il faut que vous soyez clair et net. Nous sommes Mbriango. Toujours Kindi. Boche Mangungu, Bozongsi, Bosali Boye. Boye Bake, aussi longtemps pour la pour ça, il faut que vous soyez pour rien. Kabila a tiré la rolongo na pouvoir té aussi longtemps étoile non ne bungité sika yango. Ki bato za na balabala. Nazolo bango na kanda na. Nazolo bango na haute voix. Nazolo bango na média. Bolanda ngai koko kape mamubanga les grands pharaons na lobby. Kabila rolongo na pouvoir té jusqu'à ce que pouvoir naé spirituel na isilité. Ata bino be mindele. Bosali ba mafongo bino bosana. Na sabino. Yo mindele. Arabe, chinois, on ma be na binoté. Vous avez un noir. Na bande ko pa congolais bazo douter. Parce que ko saka bango bande ko ba. Oui, c'est là Sabino. Oui, que Belgique na mbongo na fa futa. Belgique na za fa futa. To tumona ambassade nena. Ndaza. Boko kate ba. Yoka nanu Belgique fa futa nanu mbongo. Yoka ba yuma boko kate. Aboma Lumumba, il faut dédommager mbongo wana Lumumba. Yo kende. Et que kwana lukuta sali na Belgique wana akofuta nenga boma Lumumba. Yo kende. Zana sa tumba. Yoka na Sabino. Bande ko. To yala journaliste va poser nga ba question bini bo Hollande. Belgique dans nyongo na biso ya mbongo azwaka ya mbongo ya guerre ya deuxième guerre mondiale ya 1945 o atonga port ya Anvers à port ya Anvers tonga na mbongo na biso ya ba se combattre ba bunda deuxième guerre mondiale États-Unis débloquaka mbongo pour futa basonde na biso congolais ya pesa ngota melango nga tonga la port na yawana aéroport à Zaventem o ezaka na Belgique wala batonga na mbongo ya Congo aboma okito aboma polo na Lumumba asali ke kwa lukuta ya Lumumba po aflater bino boye ba ke kwana wasali wana fa futa mbongo Belgique na mbongo na biso ebele fa de dommager biso ya on est au sein de l'élection de ce bino bo c'est là que to defa su mbongo na bango to defa te ba fa de dommager biso ba de dommager biso pour ça qu'il y a kimbango ba nga kimbango 30 ans na prison ba condamné ka boy sans motif fa futa ngo donner ça bo jeunesse fo la muka bo tika bolongo na ba distraction le côté pambala oh opposition oh boy non ça va fantir ba l'exception air pour rien. On s'est déchaîné peu, on dit. On s'est déchaîné peu, on va solo. Ata devant les blancs pour boyer, bango ba yebi mamto sala bango. On dit que tout ça. Ambassade de Belgique yebi mamto sala bango. Yebi, do ba yebi mam na le final sala bango. Ba yebi. Koko banga ka parce que yo on s'attaquer ka trop. Non, Belgique n'est a violé accord d'indépendance na biso 58 ans indépendance tout ça il a ngoté. En foutango. Parce que l'islam c'est quoi ça les problèmes né. Ba musulmans vont pas participer à la traite négrière, ne ba tekaka ba koko na biso, ba participer ba tekaka biso. Donc ne ba fanda na Arabie Saoudite. Ne ba fanda na Tunisie, ba ndeko na ba ke ba arabe na ba
bato bazala na Tunisie bazala na Maroc bazala na Algérie na Égypte bazala ba noir te bauta Pakistan bauta Afghanistan bauta Arabie Saoudite bazonga esika bamboka la bongo esika bautaka to benga na bango bazonga esika bautaka yo moto benga na oui tango ekoka zama no babi kwa tule noter ah gaye babi wa dive ozo lobela o de kola ngai na sepela fort au défendre mfumu kimba oyebi wa dive yo kana sa oyebi wa dive ozo loba oyebi eninga ozalela il faut noir azonga ndenge noir azalaka oyebi que noir lo za chose noir azelo ko ba osakanila noir ba boma et par-ci par là yo boulera un chinois bomi congolais na kata Congo hein voilà na gouvernement ya na gouvernement nini yoka o papa nkuso landaka nasi boye ba ke mo la politique neza boye muto mutaka na mundele na ye ba président ya Congo ba président étiquette tous les présidents africains ba étiquette ba za ba président ba dirigé par ba président mususu ozo mona un président roi Trump ba président ya États-Unis comment on peut ça ba ordre na Congo ozo le président Kabila na Trump ba za président on doit na même titre pourquoi est-ce que président ya Trump besoin malroi supérieur ya Kabila pour nani à qui la faute faute ya nini il est ça ngeza nini eza valeur bozana ba valeur te beaucoup ko ezate omoni Mobutu comme puissant tant le baga retour à l'authenticité ndé comme ça Mobutu puissant te masala pere ya ndo sana retour ya sala na riku te batu bazaka na ye ndé ko na ngai batu bazaka na Mobutu ne ba kanisa ka beaucoup ko nini omoni lelo ha batu ba ka beaucoup ko signe ya pauvreté quand on parle de bokoko il faut bolataka makasa bolati ba butuye ba zebola non biso na bokoko noblesse bokoko Égypte antique parce que batu nyonso na mukili ba ko apprendre noblesse en Afrique parce que ba pharaon to quand on parle de pharaon le ba mo la pharaon qui ndoki pharaon qui muté mabe non histoire la Bible histoire ba noir te ba na Israël ba ko le lanza en Égypte biso benga bango te pas c'est ça li bango en Égypte na Afrique na kuna na mboka na bango ba ko le singa bilo rolia pa na biso OK c'est bon réalisation salinga sin ya bela osola nayo ezala mingi TV Zaratan parce que sur le IP belé 90 minutes bon on était yo à bibliothèque de c'est-à-dire faut utiliser petit à petit mollo donc c'est un peu ça bon comprendre peine à toucher mais j'avais pas le choix fallait kakanaya to discuter na ko kumbanka pia baponga na émission na discuter ka moi je ne parle pas na discuter ka ya mona mususu moi bagé ko mba moi ko ka pia mbazana kabiliste ngana sana ngai ngana sana ngai ngana il faut retirer makambo wana ko mubanga mbazana kabiliste au départ zela nanu ndeko kabila salaki musulman ngana yebi ndeko kabila c'est un musulman mais ko mbanga pia mbaba komisika na makasi bandeko na ngai ba combattant obino boza na France Angleterre Belgique na zo ba message na bino bokomela ngai et tout na mona rango ngai pharaon kapia mamubanga naza kabiliste ti na peso parole yo kate na fait comprendre tu peux yo biso bokenga na kabiliste yo ba message na oso ba message comme ba message ba yini ya intimidation boy on ba combattre que ngala za défenseur ya professeur Fumukimbangu naza défenseur ya professeur Fumukimbangu pour président Kabila na kati ya professeur Fumukimbangu zelanga na défendre na côté le mwana pour ba combattre bande on a biso ba combattre bino pe bitumbo bo sala kuna na poto toboyi na biso déjà peu bien mais moni ko mbanga pe batango lobika ko timna pa ambassade ya Belgique ya Tumbi bino pe boko serrer kuna pas sala rango bino kutu bosa kuna bien placé et na obeta PCT na bana bilaka mwana muto zo luka développement pona kwa tulendo pona combattre wa sa eloko te fo azala moto yo azadu parce que mfungima ngaki britate mfungima aluka unité pona parce que yo mwana bilaka ozuluka problème nan de kono mwana bilaka c'est-à-dire mwana mutu mwindo oluka problème nan de kono mutu mwindo c'est que ça moto yo na ebite classe na ko chalo tika yo tika bana bilaka basala kadu yo tika etango benga batu ba kolabo yo moko bakunda mama na yo moko batu wana pouvoir bakundi basali nyonso mais toi tu appelles déjà ba réfugié ba kolabo tika to défendre ba valeur mfumu kimbangu koko mbanga pia s'engage que lui moi quand je viens on a yambi onyo sur le baganga kakaye azala peu importe sa position moi je m'a daina ko lubanga etalinga te maguntadi diko balbana ki Congo donc yo ne mutoza collabo alobotika collaboration na bata pouvoir zala mo abilaka tika la mo abilaka lorsque vous appelez angolais mais Angola Kenya Gabon les africains au monde on a raté tous ça africain comprendre raté Sarkozy azala hongrois azala na mboka ya Hongrie mais a signé
assez nini à poster à mais à diriger France mais pourquoi azaka que président Moroté ya Afrique azaka congolais oh président Sassou Nguesso azaka congolais ya congolais ya biso ke sawa oh Omar Bongo azaka Burkinabé oh président Kabila azaka Rwandais oh Mobutu azaka Soudanais donc biso na Congo awa donc en Afrique président Moroté ya Afrique atela za la mwana mboka wana mingi nango boyeba mindele bolingi na biso na ina tunaka question donc avant na 2060 botika Congo calme botika Congo toka bato moko na sengi ya réalisation bakilanga abakisa 4 minutes na tuno question mobo ote ya mutu wana onga na loblo abenga bato bakolabo est-ce que mutu mwindu ko trainer ndeko mutu mwindu ko trainer ndeko ne mutu mwindu te totika kolongwa totika kobenga bato ba malien bakolabo bangolais ndento saboye totangisa ba ivoirien totangisa ba malien totangisa ba béninois nazana ba ndeko na ngai ba vodou o bazala la vodou o bazana posa batanga religion africaine bazaba bene mais tu vois ki fumukima ngata noir est-ce que tangu baye boboyi bazaba tamboka musu bazaba africain tota la peau tota la couleur biso tota la oda mukongo muluba mutete la biso tota la peau tika tribalisme donc tribalisme nationalisme biso to ba africaniste de pas la ngai ngana na congolais te ngana africain donc na mutu yo shikwa binga bato ba kolabo ba réfugié lingaka bandeko na été ba béninois ba égyptien banani akosa la pena nani na kati ya wana aza traître aza ko trahir race africain biso to ba noir to lingana entre biso to yoka entre biso parce que biso to ba africain OK merci beaucoup ko mo banga kapiamba maloba suka semaine prochaine à la queue tozali susu matono mingi na bandeko na ngai o ezali les grands pharaons mo banga kapiamba bola na ranga déjà belé pour la musique bataille ngaka lelo numéro na téléphone ezali plus 243 89 82 64 085 numéro na compte na WhatsApp eza pharaon kapiamba Facebook koko kapiamba mubanga Instagram eza pharaon kapiamba mubanga donc nyonso wana so bomoni ngato bobenga to so la pena mingi nde bokomela ngai bandeko bokoma kaka naza wana pona bino bandeko na ngai ya Londres ya Suisse ya Allemagne ya partout Maman Denise na Allemagne bandeko na ngai pe so ya Côte d'Ivoire po ba Ivoire pe ba koti makambango bandeko na ngai ya Côte d'Ivoire ya Mali ya Benin na zo mona ba message na bino bozokoma ya Kenya pe donc il na se peli nga ba benga nga réfugié angolais nga na réfugié angolais bon la pesi mbote na ba futuka ya o baza na France papa mo c'est magogo ndeko na nga za na Allemagne Twalundama Lukeni ndeko nanga mususu waza na Angleterre toko baka netumba matono mingi afromo leka mukoko mamumuluba yope bunda kuna nete na ndeko na biso mwasi wa atele pena na poto azosala pena ba direct nengwa moseka yebisa mon frère miso ba yindo nde yango liso donc bandeko na ngai koko mubaka kapamba yeyo les grands pharaons wa sepesa bino tango no so buluka boye ba isola ba yindo fumukimbanga za na bino matondo mingi lelo pesa 4 ans na biso ya bakulu mbote ne to fêter 312e anniversaire ya ki pamfita sine bo moni ebo ya fête pene zali na ba 19h awa to zala pene na fête to komela pe to kolia ya ki pamfita 312e uta batumbaka ye de ba portugais pe bozana litige na biso bo foot ya ki pamfita ne botumbaki merci beaucoup ngana zala na ngaka journaliste donc j'amène que mes questions et Kokumbanga Pemba Sala pour nous répondre. Mais il y a paraphrase bien ajouter un peu idée à Kokumbanga Pemba Lobi, Angolais, Gabonais, Brazzavillois, c'est-à-dire tous ces pays africains. Tous ali bayi de bisoto, peu importe la peau ou la race, mais bisoto photo incarné image en Fumokimbango di Antunguna. Donc yon de Gozolo Baké, Noël tantôt c'est un réfugié, Noël tantôt c'est un collabo. Je pense que vous avez réussi mon texto. Mobenga bato, écoutez, il ne faut pas chercher toujours à manigancer. Goza moyindo, yeba valeur en Fumokimbango, Angola zandeko na yo. Ambuta, na otanga kombo no telelo mais na koko mubanga pambateyo pour comprendre pe que Noël tant topé. Azibipe. Na koko pe sambote bongo pa ya le big manager ado panzu yene mutasala nga Noël tant tunazala. Poyo banga esa grâce à le big manager ado panzu. Fuma Congo mwana Fumokimbango. Tu au monde nga poye. Vous comprenez? Na kepo pesa koko matiki gantotila na Londres. Iye mutalendi sanga tiba question na yaka tipa koko mbanga banku onyoso na luka banku onyoso na luka c'est grâce à koko matiki. Koko matiki mwana ya totila
Mbuta Jefferson Mundonga na Belgique yo yebi masolo to beta Mbuta Gordon yo na France yebisa ye ke yebisa l'autre là qui biso tout ça ba africain et réfugiés azate Joboke Mbuta Joboke Mama Bayekula Sandrine Mama Lumeya Mama Efrazi Litimba donc minonio ceci ka bozali mwana bilaka Noël tanto elle periodiste del momento yo na ke peut sambote bongo na président Edi Dishoueme Bangoudi Odjue wapi yepe vrai congolais ne Congo donc réfugié azate Maman Élysée Dishoueme Mpilo papa na ngai papa Robert Souraki yokuna na Canada docteur qui a poigné na Regina na Canada Monique Mukazi na Toronto na Canada donc tous allez on a vu que maman Lili Bokumba tous en aye awa na kati ya RDC donc bientôt là on va se voir donc je vous salue en passant quant à moi je vous dis bye collabo d'azate émission bolamuka bayi de collabo to réfugié azate biso tout ozaba ne Congo buta ye ko la tanga lisusu bien de Congo merci beaucoup à suivre.